Bonjour, bonsoir, coucou la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise Bambote Ebele, Bisika, Bizubino, Bobote Obondeko, Nakati ya Mabote na Bino. Shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba oya vrai. Ba shalom, Bisika, Bizubino, ba dekonanga, vraiment Bisika Bozali, ningana, tata maman, hein, voilà, msala tata, msala maman, ningana. Partagez mission, likez, bande konanga, respect na ba chef coutumier na biso, matondo na bande konanga biso kimbangiste, yenge na bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Vraiment bande konanga oya biso pe ya témoin de Jéhovah, to pesi bino Bambote Ebele, église ya Bima, to pesi bino pe ya Ngwana, vraiment Bambote na bino Ebele, armée bisali to bosani bino te. Pesi bino pe Bambote na bino Ebele. Wana mama leki na bino la danoise. Voilà ka na rythme yo tambola na ye to vraiment to solo la bino boyebi soki na ye la bino pe analyse ya ba prophétie to lelo to ko na prophétie ya mama na biso Fatou to pesi Bambote Ebele. Vraiment Nzambe a bombela biso mama Fatou na ba prophétie na ye ezo sala bien et puis ezo kokisama. Voilà donc bande konanga so salima seki etalio. Bande konanga bino mo boyebi tozana makambo etali Marcelo. Na beteli Roger Baka Bambote Ebele, vraiment mon frère Roger Baka, que Dieu te bénisse à bénir yo là où tu es. Roger Baka bande konanga yi alobi que Marcelo doit se présenter, il faut akende qu'on se présente na nini na justice. Ceux qui aussi si prophétie, je crois nous avons moi partir dans notre la bino. Bande ko makambu ya Marcelo, bomo na ngoma sekité. Bozo ngona ba sentimate bande ko nanga. Mais là on a zoka mwakutu bande ko Blanche moko bato baluba bango moko bozoko côté la Marcelo. Marcelo azana eloko bako kote la yete bande konanga. Po anga azana na katikati. So na dete na moni kamuna ko kote la Marcelo na yesa bino ki na kote la ta Marcelo. Na kote la yeka na lika moko ki azana droit ko bala na ye. Ezana tante. Akwa ko bala na après 2 jours ya liwa ya Blanche, akwa bala na ye parce que Bible lobi soki muta kufi, libala pe ekufi, bazana droit ba bala et pe si deleti. Mais, et là, ça l'a raqué, pendant aux osiko relation, na mutu, tio comme na libala, ezwakatan nango, et puis, Azan Marcelo a bota, Azan a bana, oh, qu'il fallait à préparer, pendant ayakobala, moi si nae, mais biso, etali biso te, mais li wande ya Blanche, to kanisa ike biso, bato libanda, ba bombe biso secret, bali ko yebisa biso te Blanche akufi na nini. Mais nzokande na ba mama biologique na ye, na bande ko na ye ba yebi te Blanche akufa na nini. Ba comprendre liwana te. Pourquoi cacher ça? Pour nini batu na mukili balingaka bazana ba problème place problème ezate. Batu ko bazo kufa na ba sida kutu. Bazolo ba ke non ndeko na biso azui maladie ya sida ebomie. Ndeko na biso zaki diabétique. Ndeko na biso azwaki cancer, ba maladie eleki cancer na ba maladie nyonso ezate. Mais okomona bazoloba. Mais boni yo komemi mwana bato. Ozo changer ba version. Oh sur la parfum koti, moi ça kei. Oh Blanche afangi na maboko na ngai. Oh mwana bato akei kaka boy. Oh Blanche afangi na 22h. Mko ngo yo lobe kufi na 22h, mais solo na mama na tina 4h. Oh, bando soana mama na elima. Donc bande konangai ba o bozolo bake bo sakana na bassin na Nzambe te. Donc ba bilonde mutu bozana erreur. Parce que mo sali na Nzambe ya solo akota mbusa makambo kwa Marcelo te. Et puis ba sali na Nzambe ba ya ko lebisa biso nini. Gardez silence. L'Éternel akobunda pona yo. Si vous avez un problème na vie na kei pa mose na Nzambe. Maman Ritaï, maman la danoise, garde silence.
l'Éternel combattra pour toi. Kolobelo côté. Mais comment si quand il y a mon sein Nzambe, azo garder silence té, azo cher nae, a comme quoi pour répondre belle famille nae. Entre temps passant ba numéro na bango, a quoi peut pour répondre, mais a longwe na cher, a yé na réseaux sociaux, a yé place moro bo avandi, na yé nege mai kalamba ya bando yo répondre, a lungi bien journaliste moko a répondre, a accueilli na TV moko a répondre. Mais azo répondre na cher, na église, pour vous dire que Azan est homme de Dieu. Wane est église, eza magasin, eza li gamlo na. Mais na modèle est comme lui. En tout cas, il faut justice ya blanche et salama. Bande eko salama bilomo boyebi. Réseaux sociaux ya makasi. Borokamwa et salama. Ada boyoki mikolo ba le bela sou blanche te obe bokantineti mikolo non. Boyeba ke DG Koti. Bravo Roger Baka. Tu as bien parlé. Et si Koti bande kunanga. Marcelo a expliqué mot par mot. Ndeni yazoloba. Boyana mbongo te. Ngana za beni. Mais bato zo baba na mbongo te oza beni. Oyaki na Marcelo. Mais bango mtu bayaka na bambongo na bango na bajimi na bango. Bande ngana pesa kadimi te. Biso bata chef ifonge to pesa kati. To pesa te. Dis mes hommes à kala. Tant ba sacrificateur bande ko fa dans l'église, bazo lia kuna bazo sambela, bato bazo bima bazo ki ba ko pesa 1/10 na ndako église pour na pasteur ta lia moté. Pour na balé sa bato wana bande ko sambela wana bazo sambela bato 24/24. Lelo bato ata ba ye ba intercesseur ba lia kate. Kutu ba tie ba jeune na makasi na l'église, soka bokoti carême ou bien soki lo ni jeune pour na boliaki. Mbongo nyoso tu bopesa pasteur azoli on na mwasi nae. Eza ba église te. Eza ba magabelo na bango. Kolela kola muka prophétie kwa ipo na Aisha. Bokolanda prophétie wana tozo analyser ngana bino. Biso to analyser. Mais yemoko Marcelo a ko examiner yango. Est-ce que ça lokuta? Bolanda la bouquet binyonso. Maman a dit ça loba. Tu retiens pendant loba bien. Voilà. Peuple de Dieu, shalom shalom. La paix de nombre de na kombo na Yesu. Ce que le monde a dit bosso na bino me bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Nzambe a eu bien côté ça le message. Dans la zaka simple instrument, simple enveloppe, oh le Dieu tout puissant a eu bakana koti. Oh, pas les zolo bate ah. Bozana. Oh, pas les zo sate oh. A comprendre La gauche. Ce qu'on le dit dans la tenue la droite, la tenue la droite. Ce qu'on zongi singa les choses la gauche. Ah, non, mais ça n'est volume. Mon Dieu, nazawa tant nzambe na ngai. Mais bien le même message on nzamba pesi, eza pour la sœur Esther, au pasteur Marcelo au Tukobala, et la pasteur Marcelo. Message au ezali pour la Bible. Mais bien le même nzamba zo insister, nzamba zo zangisa au ezali ba serviteur na au ezali kimia on a komemela au ezali pasteur Marcelo au ezali message. Mais azo comprendre au ezali langage nzambe te. Mais bien le même nzamba ko kitana c'était pour alobela o ezali bana na eto ba serviteur na ye. Alekaka toujours na nzela moto ko na kolobela o ezali bana na ye. Et ko kamwa na ba sali na nzambe bazo comprendre o ezali langage nzambe te. Mais soki ezalaki ke bangonde moto bazo lobela o ezali batu. Mais bien le même ba kolinga batu ba yoka o ezali o bango bazoloba. Po baza ba sali ya minene, po ba tombwa déjà. Mais le col à Batumoussous, baso me la bango ezali ba message. Mais bien aimé, baso comprendre ezali langage en Zambé, azo linga koloba na bangote. Et gloire au Seigneur, ngala nzawana kaka pona kobéir. Oh nzamba kotalisa, yango na komema message et komela ezali ba kolo nango. Et nazana kondima ba message ebele,
oyo nzambe azotalisa ezokomela oyo ezali bakolo nango na pamboli monene na nzambe po ete nzambe aza na biso na kati na chaîne oyo mebieneme bato ebele bazomona oyo ezali loboko na nzambe à travers chaîne oyo ndenge esalemi bato ebele bazomona oyo ezali loboko na nzambe bato nyonso bakotaka na contact na nga na email na biso tosololaka na bango bapesaka oyo ezali barequête na bango ebeleme bazomona oyo ezali loboko na nzambe mais toza wana te mpona koya kotalisa mutubu amonaki loboko na nzambe mutubu apesaki requête na ye mpe ekokisami to koexpose oyo ezali bavie ya bato ebeleme toza wana te mpona koexpose oyo ezali bavie ya bato mais toza wana mpona koexpose nde monene ya nzambe toza awa mpona naza awa mpona koexpose na kati ya dogme okoti na kati ya bétise simba amona message moko boye tobanoma expose nde monene ya nzambe mpe puissance ya jésus christ de nazareth na oyo azosala na bavie ya bato oyo bazwa na barequête na bango oyo bazwa na baproblème na bango nzambe azoexauce mpe nzambe azosala nano nzambe apesi biso permission te ya kotia oyo ezali numero mpona bato nyonso oyo bazoyebana kokomela nga ser na bino bandeko na nga nzambe nano apesi nga permission te ya kotia oyo ezali numero mais motu nyonso oyo akomelaka biso na email na biso ezalaka wana affiché toyebaka na kokota na contact na moto wana mpe tosalaka oyo ezali mabondeli e bato bazomona oyo ezali loboko na nzambe gloire au seigneur nzambe azwa lokumu mpo ete azali nzambe na yango nalobaka ntango nyonso te na kati na chaîne oyo bien-aimé nzambe ndenge atindi nga na mission nasalela ye tosengaka oyo ezali mbongo te mais toedaka oyo ezali bafamille tosalaka baaide familiale motu soki asimbami omona bato ebele bazocontribue e bato ebele bazoya ezali mbongo te mais tosengaka oyo ezali baaide familiale mpo toedaka tosalaka basu pasteur Marcelo na mwasi na ye sœur Esther Aïcha et naza wana kaka mpona koobéir avant na passer message tokobondela ezalanga te koloba kasi molimo na nzambe nde eloba na kati nanga père éternel napesi yo merci na pambolo mpona makambo oyo oyebi na kotalisa yawe natosi na etinda na yo eloko na kosenga bobele protege nga protege foyer na nga mpe babone nyonso l'esprit de vérité là tanga oyo nyonso ezali ya mensonge ekende mosika Saint-Esprit de Dieu soit contrôle accord âme esprit na ngai yawe mutu nyonso oyo akoya na mafinga na kati na chaîne oyo yawe ekutana na ye défendre oyo ezali servante na yo na commission na pamboli nde nalobi amen ebeleme lelo nalali na butu nzambe azotalisa nga na se retrouve na kati ya ndako ya pasteur Marcelo et namonaki pasteur Marcelo afandi na sœur Esther oyo ezali mwasi na ye sœur Esther Aïcha bafandaki bango mibale enga mpe nazalaki mopanzi molimo na nzambe ezotalisa nga namoni porte efungwami e namoni defete blanche ayebi na kokota ntango akoti alobaki eloko te mbala moko abandi kokangisa biloko na ye abandi kokangisa biloko na ye e na kati na vision me bien aimé namoni pasteur Marcelo abandaki koloba eloko bandeko ezolakisa deja nini donc ke Aïcha Esther mobali noko balolo biso tolobaka lingala oyoki totindi yo toya kobala na communauté na biso okolobisa biso français te Aïcha landa donc yo ndako yo ozovanda inga mamanga eza ndako yo blanche bandi kovanda bozwi ndako mosusu te donc yo ozovanda na biloko ya blanche na kati ya ndako bakiti blanche ando kovandela bambetu blanche alalelaki badra na ye bandeko bana basi mosusu basomwe bandeko ndenge ndoto ezolobela blanche bango ndeko mwasi akoti kuna mbala moko blanche aye na kati ya ndako na ye akuti Aïcha Marcelo avandi kaka nye blanche akoti donc bafamille ya blanche do makambo olobeza ya solo ke biloko ya blanche eza kuna ti lelo Marcelo apesi te Aïcha bimisa biloko lokola Sindi asalaki Sindi leker Sindi kuta asalaka na retard bimisa biloko ya mbanda oyo kokuta po aza mbanda na yo balinga yo avant blanche akufa bandeko tokende
Mutu oyo azwaki parole mpona koloba ezalaki Sœur Esther Aïcha. Atuni na Mama Blanche. Oye kosala nini. Et Mama Blanche ayebisi na ye kozwa biloko nanga. Et Sœur Esther ayebisi alobi zwa biloko na yo. Mbabona moni na kati na vision Sœur Esther akimi mbango azwi kombo abandi kokombola. Bitango yo zozwa biloko nonga na zo kombola na ngai. Abandi kokombola. Et Sœur Mama Blanche abandaki kobimisa o ezali biloko na ye. Na kati na vision la moni azobimisa. Na kati na ndako ya Pasteur Marcelo biloko ezalaki ebele mais bien aimé. Bakiti ezalaki double. Bakiti ya mabaya ezalaki double. Et biloko ezalaki ebele. Et Mama Blanche abandaki kobimisa biloko na ye. Biloko ebandaki kosila te na kati na vision ndenge na omona. Azobimisa biloko, azobimisa bakiti, azobimisa basani, biloko ezalaki ebele azobimisa. Et na kati na vision la moni Sœur Esther azokombola. Azokombola. Et Mama Blanche azalaki na kanda azobimisa biloko ne, azobimisa, azozwa misuka, azobwaka ngo libanda. Et Sœur Esther tellement azalaki na agitation na kati na vision ya kokombola, ake amati neti likolo ngo ezalaki ya beton. Amati likolo pa kombola lisusu likolo ya beton, mbala moko akangami kuna likolo moya kite ezalaki te. Namoni akomi kobelela siko Pasteur Marcelo, yako kitisanga anakangami. Pasteur Marcelo tango ya telemi tellement zalaki mukuse, moye atombola ya kitisa ye na se ezalaki te. Yaya. Tango Mama Blanche aye, lokola Marcelo azana biloko na ye na kati ya ndako. Yaya yo mutu okufela mobali, yaya mutu okufela mwasi, obomba biloko mobali oboya kopia na famille na bango. Obomba yaya ozalaka na mwasi wana ti lelo place wana. Mukolo pe ya kofino awa ku. Yaya okay. Marcelo azana biloko, Marcelo bimisa biloko wana. Tout ça, la famille doit réclamer. Même in a code ya famille. Il faut payer sa biloko à moué. Et ça, na code. Ya famille na biso. Code ya famille na Congo wana. Pasteur ya ndenge nini. Soki eza peka misala mabete. Soki eza misala normal. Oko kanga biloko a Blanche sa nango nini. Te yona Blanche azaki nango. Bana wana baza nango te. Bakolata bilamba na mukonini l'air bakokola modèle échangé. Ta muso ba famille wa pe bakobomba na bango bilambango lobi pepe bakoli bani pe bazomsela pe bana Blanche mais bazwa ngo kaka lokwa symbole pesa bango biloko mwana bango tela Blanche asilika kote ba ndiko ko zwa biloko sikoyo Aisha zo ba ya zo komba tangu ya zo zwa donc ya zo komba neti modèle parce que molimo ya Blanche ezako mouver. Vous comprenez? Comme l'esprit s'est mouvé sur Obadeko mouvé, ndenge molimo Blanche ezo mouvé kuna azo bimisa biloko ezo silate. Ya zo komba tia matina likolo kuna akei ko mata likolo kuna so kote ni ya nini azaki ko komba. Mama Blanche atika na se akanga mikolo ko kasuko kitate. Ale Aisha iko benga mobali nae. Mobali na kwa zakintela wa kufi. Lokola Zaché. Marcelo Zaché. Marcelo, toi tu es comme Zaché. Mais Zaché a zongi ce qui biloko bata yibaki Marcelo. Oza la même taille que Zaché. Obiso baba manianga to yebaka kutonde ko benga to benga ka Zakai. Zaché ne ki manianga ba benga ka Zakai. Zakai wa baba ntima telandi wakala wa kufibuka makamutie yayi. Yezakaye, bisoto Zakai de Zaché, Marcelo, Marceline. Tela kokende ko bana mobali ya mukuse mama, yo kutoza mulai, ako mata kuna ndeni. Ozaki bozali na escalier, bande ko bolanda suite, bola ike bo partager aya. Tukende. Pasteur Marcelo ka komi ko bengo secours, boya ko kitisa Esther akangami. Mais bien mais wana Mama Blanche azokota kaka azobimisa biloko. Ya solo. Nazo koloba nazo analyser en même temps. Makambu mama zoloba eza vérité, eza vision claire. Yango yo Marcelo utai ko ganga di awa na tongo soki dimanche lobike na bato église na e. Oya ko défendre ngai te. Aza soki maudit, aza soki terme nini a pronosaki. Yango to ki on a vision te. Donc azo tesi bakomi Marcelo zo kokali susu te.
bakangami ye mukuse mwasi mulai akangami Blanche azo bouger Marcelo comme kosenga aide yango babi oyo ako aider Marcelo ya ba aide nyonso tu basenga ba aidate ba aide nyonso ba aidate no ebisa bino lokaneti muto yo batu mususu neti ba Marcelo boy nzamba zo sala ebo pona abongola motema parce que nzamba ko boma embala moko atubela bongola motema ale yozo aider ozo koma botika ye bino bo sakana homme de Dieu. Donc, homme de Dieu. Donc, toi, tu es homme de Satan. Quand tu appelles quelqu'un homme de Dieu, mais toi-même, est-ce que tu as un moutourita? Tu as un moutourita danoise? Comme non? Donc, nous avons une femme de Dieu. Après, nous avons une femme de Dieu. Pas de guerre, les catés. Il y a un Marcelo. À aucun jour, n'a pas pasteur. Moutazo que ne go bala zolo ba nanko boza si bina nzamba kozela pa mutabongo yom to côté la aza homme de Dieu peut faire des choses comme ça homme de Dieu ba conversation yo se bimi j'espère que vous monaki yango pa azo répondre famille ya ba Blanche mabe c'était mouchi hein bino ba luba mutu bo kanza la pemba ba ndundu azan de kona bino c'était mouchi. Ok, boyoki, c'était mouchi. Alors, il faut faire attention. Tozoleka. Azoko taka kazo bimisabilo. Et wana sœur Esther akangami likolo moya tetezate. Et likolo mo ezalaki ndenge ni beton poto et na wana ezalaki neti mai. Moya akati sezate soka meki kaka ba akokoya kokufa. Donc, azalaki place moko akangami ezalaki vraiment na risque makasi soka meki kaka kokoya kokufa. Et pasteur Marcelo akomi kobenga o ezali au secours batu baya bakitisa o ezali sœur Esther kota kangamaki. Batu nyonso bazoya batu nyonso bazokoka kokitisa place azalaki te. Et la monie akangami kaka kuna likolo na kombo na ndenga azalaki na ona liboko. Mais bien aimé dans le Seigneur et maman Blanche abandé kobimisa biloko ne. Abandé kobimisa biloko ne biloko ezosi la kati. Mbamona moni pasteur Marcelo akomi ko transpirer akomi ko toka place ya zalaki azo toka aolo biloko te aotoka mais maman Blanche azali kata na kanda obimisa biloko ne mais bien aimé biloko bandé ko sila te na ndako mbala moko ne ko lamuka na moni ke nazaki na kati na pongi et la bonne n'est pas na Saint-Esprit a ebisela te makambo oyo natalishi Marcelo, ezali makambo oyo ekoma na kati ya vie ya Marcelo. Et bien aimé dans le Seigneur nzamba lobaka. Et biso bakutira ko ezali attention. Et ba serviteur a minene tango nzamba zolobela bango. Balingi koyo ko ezali mongongo na nzambe te. Balingi kaka oyo bango balobi nde nzamba lobi po baza ya kotombwama. Mais ba simple serviteur, to ba simple servante, o bazo memela bango ba message. Ainsi dit l'Éternel, nzamba lobi boy. Yoka mongongo na nzamba. Et bien aimé bazo yokate. Et nzamba zo insister na ba maloba na ba tebele ko fungola munoko batu po ke ba lobela o ezali pasteur Marcelo. Et bien aimé et tango na lamuki na bondele pa na nzamba. Saint-Esprit alobi nanga. Ke makambo o na talisio. Et ça makambo ekokoma na vie ya Marcelo. Et ça makambo ekokoma na vie ya Marcelo. Soki asololi na libota ya de fait moi si na été makambo ane ekokoma akolela lisusu mbala mibale. Et bien mais eza deuxième message ko ya kopesa pona sœur Esther que liwa eza liboso na. Et nzamba lobi na ebisa oyo ezali sœur Esther, ainsi dit l'Éternel. Soki olobi o précipité na musala na nzamba oyo kolinga kosala pembe ya pasteur Marcelo ekokunda yo okokota na se ya mabele, ainsi dit l'Éternel. Pona kati na vision na moni obandaki ko bandeko akomika na ndako bato bandiko komba yaya Aisha okumpele na ndako yango ya bato mwasi azalaki kuna yaya okotika tamba na misaba komba te okomika na ministère wana ite mutotongaki yango ndeko okomika kokota na mobali lokwa bozo kota na boye mama bila chapeau anda okota bongo te ekomika pembeni mobali azoteya yo telemi
mobala baluka bo mama woni zamba matala ne bandeli bozo mona Marcelo envia ki na ye via ya nani oyo ya pasteur Joël le quoi mon pasteur Joël a balé étrangère envia ki ango alinga ki squaze la humiliation divorce té ya mimike le ko la tala ka mingi ba filme ya ba américain ya mimike aboma blanche mais pas oko sepelate moi si na yo wana mabele wana Congo pe lingi ete to lingi na biso ina mabele na biso pete yo na yo ko meme kuna na mboka na noso ba mushi so ba wapi ko précipité pour na kokomba obandaki ko précipité pour na kokomba mais yebake pasteur Marcelo azalaki na mutu o azalaki pembeni ne babandaki ko travailler na ye et mutu wana akei asilisi ezali mission na été akei tango yoko ya na brutalité pour na ko continuer ezali musala yebaki musala ni komela yo yebaki mabele ko fungwa me komela yo zala Blanche asilisa ki mission na ye na mabele te yango na zana kanda yango na zo yake pana bangwa ningisi mokili ya bola ike bo partager Marcelo yo kama kambo ekoma asili ekatanaki humble zala humble ko précipiter le loko moko te na musala na Nzambe ainsi dit l'Éternel makambo on Nzamba lobi na ya koyebisao que sœur Esther ko précipiter na musala na Nzambe te ko précipiter na ko zwamba moko relève te o mama Blanche azalaki nango. Pour surtout précipiter pour jouer relève. Oh maman Blanche azalaki nango la kati na église. Mabele ko fugwa ma ekomela yo. On la kati na vision la moni azo réclamer o ezali biloko na yo. Ainsi dit l'Éternel. La kati na vision la moni azo réclamer o ezali biloko na yo. Mais bien aimé dans le Seigneur biloko o azo réclamer biloko koko zala na ndenge bele. Et koki ko zala musala o ya salaki. Na mobali na itango azalaki na bomoi. Et azo réclamé o ezali mutoki na ye. Et pasteur Marcelo yeba na kosolola na famille ya défunte maman Blanche. Soko sololi na bango enzele kofungwa be kozala polele. Mais soko sololi na bango te otie orgueil liboso. Yeba ke mwasi oza na ye ya mibale yepe akokinde. Otango ko précipiter pona kosala o ezali musala na Nzambe. Nzamba kotika ye nzamba kozala na bino te. Ainsi dit l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant que tu as un message, tu as un salo ezali ba jeté. Ba place à sala ba je ezebele. Osala Nzambe ba sakana kalangote. Engata on a ka passion ezali message c'est que Nzamba lobi. Soki Nzamba lobi te, bande kolanga boko mona ngana ko ete na tele maliboso na lobate. Ainsi dit l'Éternel na lobate. Nzamba lobi te na ko ete. Parce que nazo banga o ezali mopanga. Nazo banga Nzamba betanga. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons ici, sœur Esther, à précipiter dans Moussala dans Zambé, à précipiter dans Makamobele dans l'église et à cause à la frapper. Ainsi dit l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Bande kodangai bomoninga na pusani pena pembeni pour la bomona maman Esther et maman la biso bien parce que azali place à vandi et le jardin des dents bomoni ba pomme ezobota azaka mwasi a pas cité azaka mwasi onzamba benisa makasi soki butezaki bato mususu aoya osala musala na Nzambe te azaka mwasi o abala mobali ya bien mobali ya joie ya makasi avanda bien bomoni ko place à vandi wana jardin na e donc ça le quoi déjà na lola donc oh yemo ko balobi o ya kofinga ye en tout cas Nzambe aomona e ozala bino moko yo kaka sala analyse cause mo pe négatif et cause mo positif au fingi mutu te mais oboyi na yo o comprendre mais oyo yo ko kota na kati kuna ko examiner yango est-ce que makambo monde nini tikela ngo Marcelo nda yebiso mu pepe nini ezoleka na kati anda kuna bango mu pepe nini ezali kuna précipitation ya mwasi wana to moni yango na miso alors bande ko na ngai na kena lumbango na lukela bino po ezaki prévite mais na sepe na tchela bino nini o babengi bozela historique Isaac owapi oya Roger Baka oyo. Voici comment découvrir les comptes cachés ou secrets de n'importe qui sans fouiller dans leur téléphone. Si vous avez voilà
Totiango ta mwandambu kota suka kaka ndenge nini alobaki esaki pena bien makasi alobaki kitoko mingi. Ouais. Mon frère, il faut penser à la disparition de la communauté et l'Église n'aura plus de valeur dans ce pays. Il est grand temps que l'on prenne ma proposition et que l'on sache comment régler cette affaire et revenir maintenant auprès de l'État pour atténuer la société et l'Internet. Merci beaucoup, révérend. C'est moi qui te remercie, Patrick Lokala. Ça vaut plus la peine que je prenne d'autres vidéos parce que là, c'est un sujet qui... mais jamais nous avions assisté à... Et tu sais le contraire, c'est à la mise en place d'un comité de crise. Et tu sais le contraire, au lieu où on attendait que l'Église prenne la part de ce qu'on appelle... Et pour le cas de Moïse, il a même été invité. Hein. Si, au tribunal. Ouais. Au tribunal, vous pensez que c'est bien. Même s'il est coupable. N'avons pas nous des sages au milieu de nous pour trouver des solutions entre nous chrétiens. Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que le nom de Dieu est insulté parmi le peuple. Aujourd'hui, ce qui scandalise les gens, ce ne sont pas des païens. Hein. Ce ne sont pas des buveurs de liqueurs fortes que vous voyez. Hein. Aujourd'hui, les gens qui font insulter le nom de Jésus-Christ, attention, ce ne sont pas les gens qui dorment dans du bar et de boîte. Puissiez-vous avoir la paix, continuer votre vie, que le Seigneur vous sauve à son temps favorable. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui sont devenus des scandales pour que les gens disent, non, qu'il n'en a sur l'église. Il est temps. J'interpelle les hommes de Dieu élevés en dignité. Quels que soient vos différends, trouvez un cadre pour que nous puissions régler ces problèmes à l'amiable pour empêcher que le pays, le ministère de la Justice et surtout l'Église soient considérés comme un objet d'opprobre. Merci beaucoup. Dernier mot. Je pense qu'il ne faut pas croire que les gens sont parfaits. L'Église n'est pas un milieu où les gens sont parfaits. L'Église est un milieu transformationnel. Sauf que les responsables doivent être pris pour des modèles. Justement. Ce qui n'est pas souvent le cas au Congo. Pour cela, n'est plus souvent le cas au Congo. Pour cela, je te lis quelques conditions que nous sommes... Dans la Bible? Oui. Okay. Nous sommes obligés de suivre pour éviter que nous... Ça sera par là qu'on va finir. Hein. Merci beaucoup, mon très cher frère. Ouais. Pour qu'on se donne rendez-vous le 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église, il désire une bonne chose, une bonne tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que celui qui aspire à diriger l'Église soit un homme irréprochable, mari d'une seule femme, homme irréprochable, faisant preuve de modération, réfléchissant. Bandeko, place oyo kutu tozela na chebino ka baka normalement tanga kopesa résumé neza kitoko makasi ndenge yazo monele kende menga ngena loba boye. Bandeko na ngai bango ba homme de Dieu obaninga osakana biso oyebi parole moko lobaka soko za na ba problème na muninga ko ya na église kutu te ko chape mabonza te zonga na mabonza na yo ou bien kitisa ngo pembe na kiti kende ko luka mutu na bobongisa siko Marcelo azana problème na famille ya Blanche bazo finga na ba testo azo finga bango même na chair mais azo ya l'église azo teya azo tia soki pa tia ba tia pe ba mabonza ngo so pe ezaka ba mbongo mi opie bango bango mo peso bazo si kuna na l'église na mabonza après sous akozwa na yango tango parce que mabonza ya ye bande ko nanga nazo comprendre Marcelo normalement akoy ko matania na chair te alingaki côté ya te tia alingaki ko silisa ko régler makambo na ba Blanche alobi OK maintenant to silisi makambo yo bazwi par na bango bayebi vérité moi na bango tout et tout mais botane na zo matana chair muto azali a trouble fait et puis bien mo boyo ki ba audio bazala ki na bango na vie ya bien te na Blanche ko swana boye azolo bakana Blanche soko divorcer ndenge ba famille na ndenge ezali boko mona ndenge na osala yo ozomona donc ba ngona bobima na église ba ye na ye Blanche pe hypocrite tanga koma na église mo santo ka koseka biso to swana ka te biso boye bon ko ba audio ne bimeza ke bana Marcelo wangani ba audio wana te
Abi oui, oui, ça va audio, mais modèle babimisi yango neti eza na ordre te. Baba ndana 1, baba ndana 0, mais na kati bozo swana, na kati eza maloba mabe. To kasu baka muke to suki sa porwana. Et vivant de façon convenable. En tout cas, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni querelleur. Je souligne. Mais, au contraire, il doit être aimable, pacifique, Hallo, ik ben Rombi. Ik startte vorig jaar als job. Et désintéressé. Je répète, désintéressé. On ne doit pas... Ça, c'est que les versets, ça. Ah, tu as aimé 1 Timothée chapitre 3. J'ai beaucoup aimé. 1 Timothée 3. Est-ce qu'il y a moyen de répéter? Est-ce qu'il y a moyen de répéter avec les références? C'est toi qui dis. Qui doit être le dirigeant d'une église? Voici les conditions pour que quelqu'un soit dirigeant d'une église. Dans la Bible, hein? Dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église, il désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que celui qui veut diriger l'église soit un homme irréprochable. Irréprochable, Yaya. Mari fidèle à sa femme. Faisant preuve de modération. Réfléchi. Et vivant de façon convenable. Qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, ni querelleur, ni dans l'assemblée locale, ni sur Internet. Continue à lire, papa. Mais au contraire, il doit être aimable, pacifique et désintéressé. Pourquoi l'on demande ça? Écoute la réponse. Qu'il dirige bien sa famille. Il y a des troubles dans la famille. Continuez. Et maintenant, ces enfants, dans l'obéissance, en toute dignité. Car, on te pose maintenant toi la question. Comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille, ça c'est toujours dans la Bible, serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Vraiment, Marcelo. Atabinomo, bobima, sortez, bobima, bata passion, c'est compassion. Compassion, ça coûte que combat le couta. Révérend, le moindre de tout ça. La Bible. À toutes les problématiques. Oui. Et en lisant ça, combien d'hommes de Dieu avons-nous dans ce pays? Bon, je conclue en te disant une brève et courte conclusion. Que l'Éternel a même des dispositions pour gérer les affaires d'un régime qui est parti et qui est notre venu. La Bible réglemente ça. Si vous suivez la voie de la Bible... Je parle de combien d'hommes... vous nous attaquez vous-même en politique. Avons-nous, en lisant ça, si nous appliquons cette conduite, les critériums définis par la Bible sur vous, 1 Timothée 3, 1 à 4. Sur vous, les hommes de Dieu. Oui. Combien d'hommes de Dieu allons-nous avoir? Voilà, tu sais maintenant... Nous avoir filtré. Tu connais selon la Bible. Tu connais la barrière électrique? Ça risque de frapper beaucoup de gens. La barrière électrique, on garde... Merci beaucoup, Derrick. On garde les brebis. C'est l'idéal. Quand tu commences à découvrir que tu deviens querelleur, tu dois arrêter. Marcelo. Quand tu commences à constater toi-même que tu deviens infidèle à ta femme, et que pendant que vous êtes quand tu n'es plus modéré, quand tu n'es plus modéré, quand tu es buveur, tu n'es plus modérateur, modéré, famille. ça veut dire que tu es dans la limite, le Rubicon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la Bible t'interpelle, car la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit irréprochable et pompe à Merci beaucoup. Merci, pasteur. Le rendez-vous est pris. Oh, les journalistes indépendants. Non, tu avais parlé en langue, ça m'a trompé depuis le début. Merci beaucoup. Merci. Celui qui ouvre les grandes lèvres, autrement traduit
Real men don't starve. Non, They do il y en a Tai Chi. plein sur le You want a traduire six-pack? Marcelo la Cool. justice. You want to live past 60? En français, par le mot évêque, qu'on désignerait par le mot surveillant. Vous allez le voir dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 1-2. Ces gens ont pour mission de contrôler la conduite de l'église. Pour que les gens disent, non, qu'il n'y en a sur l'église. Paternelle de la famille. Appartient aux églises de réveil. Donc, il n'y a personne qui peut statuer son cas. Ça ne peut être qu'une première idée qui peut servir de jurisprudence. Je voudrais maintenant l'énoncer parce que si on ne se lève pas avec un comité d'église monté rapidement qui comporterait 5 à 10 anciens élevés en dignité dans ce pays, on n'a pas besoin de citer les noms, ils se connaissent. Et ils savent qu'ils sont des grands et des hommes élevés. À cause de la manière dont la chose est en train de saper la réputation de l'Église, nous montons rapidement une structure de 10 serviteurs de Dieu qui auront pour mission principale aller visiter la famille de la défunte, tant du côté maternel que du côté paternel. Ça va permettre que nous puissions déplacer les champs de la polémique de l'Internet à une structure officielle. Et quiconque ferait des mentions sur des commentaires sur la chose, se retrouverait poursuivi. Pourquoi? Parce que officiellement l'Église a mandaté des gens, mais maintenant, ces gens ont pour rôle de demander que veut la famille de madame, que veut la famille paternelle de madame. Revenir, parce que j'entends des montants de 250 qui se disent. La question est posée. Si l'on doit construire une maison pour sa belle famille, devrions-nous passer à la télévision pour en parler? Vraiment. Demander à l'homme de Dieu d'arrêter de ne plus parler de ça. Et d'aider, lui donner un conseil. Je ne sais pas si vous regardez la progression émotionnelle ou la régression émotionnelle du serviteur de Dieu. Il a beaucoup chuté. Hein. Vous sentez que l'expression d'amour commence à baisser. Et de plus en plus, vous sentez que petit à petit, les chocs que l'homme connaît, le combat qui s'élève contre lui par rapport à sa belle famille, monsieur commence à perdre émotionnellement des sentiments, des propos. Ah, si vous regardez, je dis que si vous observez bien. La vidéo de 18 minutes en 10 ans. Maintenant, on va revenir sur la personne concernée. Frère, avec tout ce qu'il y a comme accusation, des suspicions, les circonstances compliquées, il est impossible que le pasteur ne soit pas interpellé par la justice parce que ça va saper l'image de la justice congolaise. Même les personnes qui le soutiennent le diront, et les diront, ils confirmeront. Va d'abord au tribunal pour que cette affaire cesse. Mais écoute, j'ai appris que du Gabon, une femme a lancé justice pour la dame. Et il a réclamé. Commence à réclamer au Gabon. La justice pour Madame Maman Blanche. Je te dis maintenant, il a demandé 100 000 signatures. C'est une pétition. Au moment où je te parle, la pétition vient d'atteindre plus de 9 000 quelque chose de signatures. Quelle honte ça fera pour l'Église, premièrement. Quelle honte ça fera pour la justice congolaise que de voir que le pays a gardé silence, mais la communauté internationale a réagi. Si ça va comme ça, notre chère dame qu'on vient d'épouser sera obligée de rentrer chez eux. Parce qu'elle ne sera pas vivre dans un monde où elle est venue travailler. L'hostilité est grandissante. 2. Bandeko, soy bo moni Marcelo, abali Aïcha na Belgique, aboy ko bali na Congo, pour makambo. Asilisi makambo te yaya. Makambo izalaki ke se. Et moi, je vais vous dire que pour la nationalité de la Congo, il y a un maté, ou bien il y a un dissoudre. Bah, ça a été, bon, balani, mais ce qui, dissoudre les balais, il y a un moment où il y a un côté en Belgique, à Zokosa, qui est na Congo, et il y a un bon belé, bah, dépense belé, bon, bah, haute saison, tout ça, nango, mikolo, il y a un outil, il y a sobi, bah, ticket, il y a bateau, de sauveté, bah, ticket. Hein, bande konanga. Bande ko bozoyoka. Kuna kuna sana cathédrale mbomba église monene balingi baya ba koti ba sele église ko bilokola ba bongise ko ba inaibinde bange ba sana mota. Bande ko za passe na mawa. To komi na suka mais Aïcha boyoki bakalobi azonga.
monsieur sera interpellé. Les enquêtes seront faites. Et si jamais l'inverse est prouvé, mon frère, il faut penser à la disparition de la communauté et l'Église n'aura plus de valeur dans ce pays. Il est grand temps que l'on prenne ma proposition et que l'on sache comment régler cette affaire et revenir maintenant auprès de l'État pour atténuer la société et l'Internet. Merci beaucoup, révérend. Voilà la famille tokomi na suka na pesi mwa bonus ya koyoka baka pesi idée oyoyo bandi kunanga soki baka lobi po nezoke de bongo boye bakemaka ya Marcelo zo matanzete donc loko apazali mukuse azali zaché azo matananzete ndesi matanga toko kitisa na nzete akoya ko restituer nyonso oyoyo asalaki blanche biloko blanche tout et puis il y a besoin sort naï alors bandi ko nga botika la malamu wana mama le kina bino international la danoise bino moko pe boyebi botala kaka ndenge to salaka live together ne manquez pas ceux qui ont obenganga ozwagate naza vraiment trop busy bandi ko nga mais na répondre na appel na bino semaine ko silate na ko benga moko na moko ba audio so benga kinga boti vraiment beau ceux qui bolingi bo contacter la danoise c'est toujours 0044 74 38 03 16 23 boko zwangai toko solola et puis boye bakemba mapango tozana ngo ebele c'est toujours disponible bazo somba ezakaka ozana besoin de lupango na télé n'hésitez même pas donc au penza source ya lupango ya solo somba lupango na yo comment maman lupango na moins cher et au salo kitoko makasi vraiment botika la malam je vous love bye bye.